Oui, donc, bon, ezo kende quand même bien pona yo, otikali na babalon misato, olingi ko tuna bango mituna o koki ko déterminer otala soki na kati na bango match na yo azali. Entre le 3, entre bango misato. Bango misato. Tuna bango mutuna. OK. Rebonsoir. Na koki koye baba critère na bino ya basi yo bolingaka. OK. To ya boy. Toko za kombo na yo na âge? Comme mon Enoch, j'ai 30 ans. Merci. Et puis, Soko Pesa réponse, il y a Mituna. En fait, oui, elle est jolie et j'ai apprécié vraiment sa courage. Donc, j'aime ça. Okay. C'est tout. OK. Tokita Awa. Kombo na yo na âge na yo? Mitch Kelo, 28 ans. Merci. Et puis, réponse na question na ye? Ouais, critère ça, nalinga basi bataille et puis poitrine bombée, j'aime vraiment. Et puis le coup on sous maquilleuse, donc moi si oh Lugara déjà ça va. OK. Ouais. Merci. Donc ya awa, kombo na yo na âge na yo? Kombo na Melchi, artiste nazana 35 ans. Merci. Na réponse pour na ye? En tout cas, réponse au lobby. Pardon, question à Tony. Déjà dans les bons, biso ba artiste tout le monde a réfléchi déjà. Dédé Likolo n'a pas foot à représenter pena image. Donc ça va. OK, merci. Toya Boye. Sikoyo Deborah ezo kende bien pona yo. Mibali misatu baza kaka na ballon na bango. Donc siko na repesa yo pic oyo. O passe la ballon kaka moko. Par rapport à réponse, ba uto pesa yo sikoyo na nengozo mone la bango kaka passe la kaka ballon moko. OK. Ko kende soko après. Sorry. OK, merci oko tikala wana, ko tikala no awa. O passe li ballon na e pona nini? Par rapport à la taille, tozo correspondre vraiment. OK. Donc voilà. Et puis au bombaki ballon na yo? C'est un ballon. OK, pour bombaki ballon na yo, oko élaborer pourquoi? Bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Hein. De logo la azaki bagula nga loko poni nga était bon. Et ça le côté main, bonne chance. Merci. OK. OK. Merci. Tozonga awa boye. OK. Donc tuna bango susu question moko. Parce que batika ka mibale. Na bango mibale peut-être match ezali wana. Tuna susu moko pona boye bana. OK. Si il arrivait que je travaille la nuit et que je rentrais à la maison tard, ça sera quoi la compréhension? Enfin, pardon, désolé. Ce qui est comique par moment, na kei ko sala na butu. Et qu'il s'est fait que heure et poussani na zongi après heure ezala qui prévu. Réaction soit agissement et koki ko zala nini. OK. Toya awa. Tokozwa kombo na ona âge na yo? Enoch, j'ai 30 ans. Mais par rapport à sa question, je ne serais pas content. Je ne peux pas accepter. Accepter tes soins zongi ndako, auti musala zongi retard. Non, non accepter. Pourquoi? Bon, j'aime pas vraiment les femmes qui travaillent la nuit et c'est pas vraiment mon genre. Donc, c'est un peu ça. OK. Merci. To zwapi awa réponse. Kombo na yo na âge na yo? Mitch Kelo, 28 ans. Et puis réponse ya mutuna na ye? Ouais, soki eza vraiment na cadre ya boulot, exemple gauche droite c'est pas un problème parce que exemple ça là, tom suis on peut ça là que tout 500 mamanga na ye to vivre tout ça makamde ba tout ba sala. Soki eza bongo, c'est pas un problème donc compréhension eza nango et puis ba téléphone eza tout ça là ndezala donc c'est pas un problème. OK. OK, merci. Tozonga awa. Siko nazali ko tuna siko bino bozami bale bozali na ballon. Est-ce que bozali na mutuna pe boko ozongisa epai na ye? Na moko na bino c'est boza après? Non? OK. To kita awa. OK, merci. Ouais. Nangana tunara question soki na critère nanga tuninga moninga ndenge nazaleli na asepelaka nango to alingaka bato bazaka boye po ngai nasepeli na ye je sais pas soki pa na ye pe naza déjà favori donc voilà yango na tuni question là. OK, Deborah.
Par rapport, il y a taille, il est grand, enfin, Azali, enfin, il est grand. Par rapport, il y a taille naïe, ça passe. Après, mais il est suffisante. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Et puis, pour Nayo, Ozali, une question pour Naye? Question eza ke non soki epa koaccepte nga na indisponibilité na ngai tant que joueur napasaka tout le temps na terrain et je sais pas soki koaccepter de supporter, donc c'est un peu ça. Tout le temps na terrain, mais Oza quand même présent. Ouais, Ou présent. bien, enfin, Non, ou bien Ozali presque hors pays tout le temps. non, je suis trop local presque. Ok. OK. Mais après, si c'est son meeting qui est dérangé, hein, après ça va, ça passe, c'est son travail. OK. Merci. Donc, oyoki, va question na bango na ba réponse bango ba pesi yo. Ouais. Nako senga o pasola ballon kaka moko. Ok. Soko ozali prêt. Ok. Ça arrive quand même que j'aille maquiller la nuit. Pardon. OK? Tutikala awa. Ok. O pasoli ballon, pourquoi? Parce que par moment, au fan d'aboué, client, au benga, exemple, à une fête à mariage, ok, 22h. Au bima peut-être 20h, 20h30, soit au comme à 21h. Le temps où ça la cliente, bazal kana ba caprice na bango, surtout nous les femmes. Et que vous allez là, pardon, ça la beauté zongi sabou. Le temps peut-être ya kosi lisa, le maquillage est zoakaton. Kosi lisa, ko luka ko zonga il peut se faire qu'on a consommé 1h30 à 2h du temps. Donc déjà que y est à tolérer un côté qui kubanda ko poser problème, ça va être compliqué. OK, oza na réponse okoyi kozongisa par rapport na makambo ya lobby? Ben oui, bon. Eza ba opinion na ye, non contredire, c'est comme ça qu'elle vit, bon. Ça ne dérange pas et moi aussi, je vis pareil, donc courage kaka à elle. Merci, courage à toi aussi. Ok. Okay. Merci, merci. Bon, tomoni totikali na mobali moko oyo azali na ballon na ye. Nako benga oya na liboso. Nko puta na mbandambu boye za moins espace. OK, sikoyo tikali kaka yo. Nazali ko senga soki boza na mutuna ya suka bokoki ko mituna na avant to kende na etapo eza kolanda. Mutuna te, ça va déjà par rapport au tout solide, donc voilà. Ouais. OK, merci. Deborah, et toi? Ganazana mutuna. Soki, par exemple,